promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un combo bio, cultivons sans déboire. Mbote mingi balandi ya Fantastique Info Télévision eza bongo molobe na bino ya kombo ya ndeko Parole the Best quand tu es bino pour information directe c'est nous toute réalité en RDC puis na secteur agriculture eza kaka na antenne na bino moko Fantastique Info Télévision na magazine nango agro business toujours na cadre de découverte stokiti bongo na commune na Masina précisément na Poul Malebo pona ba découverte ko lakisa bino pondu oyo ebengami pondu ya Malemba donc ba bengi pondu ya Malemba tokoyeba vraiment na ba interview oyo tokosala na ndeko tokoyambe lokola invité na mokolo ya lelo pona kolakisa biso lolenge nini pondu oyo eliamaka pe eliamaka na bikolo nini. En tout cas pas trop de commentaires to baka TV za radio te tokokutana vraiment na ndeko ndeko Jonathan yende ko expliquer biso pondu oyo eliamaka lolenge nini et puis bekolo nini eliaka yango ye moko pasa témoin vivant oyo ameka kolia yango tolanda. Mbote papa journaliste comme na ngai papa Jonathan Kimbangu bon oyo eza nango bilei oyo bato baliaka mais bato bayebi yango mingi na makanisi ya fleur batiaka yango na mapangu bazolona lokola fleur mais aza fleur te aza biloko bato baliaka ndaza boye baliaka ye na bula fumbwa baliaka ye lokola pondu aza na ba marque oyo baliaka ye mingi bon kombo nango Malemba kombo nango pondu ya Malemba wana ezali na ekolo ya batetela pondu ya Malemba baliaka yango mingi na biso pe bataba nundu ba mingi o bato yebi yango toliaka yango siko biso toliaka yango na bula pondu te biso toliaka yango na bula fumbwa so zango na fumbwa ndenge tosangisaka bikalakasa na fumbwa ndenge pe tosangisa ye na fumbwa tokolia ye très bien donc na fumbwa ma olia très bien olia très bien na sina lia yango déjà na lia yango déjà azaka na mwa mukusa muke na gorge mukusana ebefe nango zakani te ezaka na eloko moko te ezaka na eloko moko te est-ce que ba légumes nini olia déjà tika mukusa muke na gorge ata légumes moko te c'est que oyo eza na befe moko ya kanje ka mutu moya kolia ngo eza te eza efete bakolia yango eza nango efete mais eza nango ka ba mwa ba marque soki bolambe yango bien te po azaka na mwa col so kati azaka na mwa ba col mwa ba col na nde salaka mwa ba mukusa na so lambi ye bien te mais so lambi ye pena bien kande balamba fumbwa nyonso kolia ye pe kitoko na mwamba nyonso kolia bien sikoyo ki na ona ndenge ya fumbwa ebongo pourquoi ba bazo benga ngo pondu ya Malemba na ebite bon pondu ya Malemba so tali bien azaka kaneti pondu aza donc nzete donc aza pondu eza donc rata ya pondu tokobenga ye neti koko ya pondu ndenge aza boye siko bakoko kata ye nde ka tosalaka pondu nde mutu nyonso ayebi olamba pondu okolamba ye pe ka ndenge wana osangisi na pondu olambi ye osangisi na pondu olambi ye très bien donc kolamba odaso ya pondu balamba na mwamba olamba ye na mwamba botie na mwamba donc omona très kitoko azana le est-ce que ezaka batete na bato bandindu balia yango to ezali ba presque beko nyoto eliaka bon wana selo bikolo nga na yebi o basalelaka yango o bikolo nga na yebi basalela yango parce que na bisika o nga na liela yango mais na yebi te na bikolo mususu me bayebi yango yo ndenge olia yango lolenge nini balambela yango lolenge nini na lia yango na ndenge ya fumbwa balamba yango na ndenge ya fumbwa na lia yango pena bien na lia yango très bien pe donc mbala moko te mibale te mais donc na lia yango pena oui to mo makasa ba nzete na nzete su ya munene oyo ebimisi ba sortie ya ba nzete wana ebite elamba makala lenge nini parce que ka makasa ya pamba to na ba nzete to lenge nini omonika nde tolambaka pondu okati ba awa côté oyo pe eza mwa pete boye okati na oye soki na ndenge ya pondu otuti ye ka nde totutaka pondu soki na ndenge ya fumbwa ozwa noka bakasa oyo
bakasa oso kanisa ngo sika moko kacha ngo mike kande tokata afumbwa otia ngo beteli mwa moi olambi na pas de problème. Kopesa conseil na ba bon yebisa tu avoir kopesa conseil elo na makalo lenge nini yango elo na makalo kola pondu nyonso lokola ndenge aza boye soki na loni awa akokufa te akobima ndenge ka pondu azali ndenge pe azali so na loni awa akobima na ye donc azane na position moko te mais awa ba mingi balona ke na ba fleur ba mapangu mais aza ya kolona fleur te azaka lokola pondu nde balona ka ba pondu nyonso nde pe bakolona ye kombo nango lisusu nini oyo bi babengeli bazo benge kombo nini tala na bosani pondu ya ba donc ya ba na kiselo kitetela na kitetela makashi fo na kitetela za makashi mais mutuni nini bato basala ke zinga pondu babenge pondu ya malemba pondu ya malemba donc pondu ya malemba est-ce que eza marché bateka yango to ndenge ni na bato bayebi yango bateka yango lokola so ya kucha ngo na lupangu na bino bochango na bula fleur ya koya soki amoni yango biloko ezawa akoya sololi soki asengi bopesi ye soki te botekeli ye akosomba na bato bayebi yango mingi na batabandu ndo bayebi yango pe na batetela o bayebi yango basalelaka so etake bino ba paysan ya Puli Malebo est-ce que au sein no marché ya pondu ya malemba te bon na to sala pena marché nango na te parce que batebele bayebi yango te so tali pe mingi awa bayebi yango pena mena intérieur nde bayebi yango mwa mingi pena mingi bayebi yango te penza bayebi yango te mais na intérieur nde na intérieur bayebi yango pe basalelaka yango awa mwa bato ba moko bakoyeba yango bapesa conseil na bato bazomona pondu ya malemba bazo néglige yango biso bazotia yango lokwa bafleur bazoyeba avantage est-ce que yango pe na nzoto ya moto bakisaka vitamine donc aza na bavitamine mpe oyo abakisaka na nzoto donc wana na ba niveau ya munganga koyeba ya na bavitamine nango oyo ebakisaka parce que ozomona ya bonne santé na mai nzete nyonso tu oyo ezokola kitoko oyo bato balie deja ntango moto alie na nzoto efe eza te c'est-à-dire ya na vitamine moko oyo abakisi ok conseil nyonso kopesa na bato bazomona yango bazobeta yango kara misusu bazosabote yango epuis misusu bazomona yango me bazalaka na peti ya kolia yango te message nyonso koyebisa na bango bon conseil na kopesa boye mpona biso baafricain mpe mokili mobimba biso na ntango ya kala bakoko na biso babandaka koyeba banzete na makasa boye na ntango wana bazalaka kokipe misuni te me bazovanda na banyama bisika moko me bazalaka kolia makasa bamakasa bazalaka kolia lokola boye te omoni kasa oyo tomeki yango eza ndenge nini na munoko yo lie okufi te okufi te ndenge biso mpe totikala nango na baoyo nyonso batikali na baconnaissance wana bayebi kobangaka na yo te parce que biso toza bata makasa biso toliaka nde makasa na makasa nde tose retrouvaka baénergie ebele na kati ya makasa me tonegligeaka te parce que biso toza baafricain mutu mwindu makambo ebele ezalaka na makasa bavitamine na biso ebele ezalaka na makasa tozala na biso mpona misuni mpona boye te biso makasa nde ezongisaka bavitamine na biso bamai makila me okoyeba te omona yango na role ya biloko me eza na role ya kisi mpe na kati yo ozwa yango na role ka te biloko na lie me olie mpe na kisi nde ezalaka bongo oyo batia yango lokwa bafleur na bandako bazoyeba utilité nango te bazoyeba utilité nango te soki omoni kobanga na yo te soki okati olambi olie okokufa te kobanga eloko te bona babikolo mosusu oyo bazalaka likila ya balégume message nio okopesa na bango bon en tout cas mpona babikolo mosusu ekila eza ekila ekolo moko ekoki kozala na ekila balégume te parce que biso boye baénergie tala mingi soki oke meme na hôpital bakangi yo boye bakoyebi biso fo liaka matiti mingi swati fo liaka mbuma boye mingi nde esalaka me ekila mpona matiti ezalaka te bikila wana biso moko tomilukelaka nakosimba bisimba nsima na ngai ekomelinga bikilakila swati nakomona kaka na bandenge na ngai ekomisinga bikilakila me bikilakila te parce que kasa ezalaka na bikilakila te bakasa kala ezalaka bikilakila
bazalaka koyeba lokola mutu ayebi poison so yebi lititi oyo babengaka poison bakoko na biso bazalaka koyeba ngo mbongo ntango bazwi balie balambi nzungu moko me bapesi mutu moko alia batiki yo panda 1 heure ou bien 2 heures so okufi te balia yango bango nyonso c'est-à-dire eza nango eloko te mais poison koko moko azwaka yango bameki ye kende kokota toilette ake kokota toilette azwa yango apambusi na nsima boye bakweya akufa bacomprendre ke eza poison donc biso matiti ya yo biso tozala na ekila boye ezalaka te parce que yo soko oza na ekila nango me bato mosusu bazolia bakufi te sikoyo ekila yango eza ya ndenge nini parce que oyo batia yango eke matiti wana eza ekila seke biso nyonso tolia te me bamisusu bazolia te akufi te c'est-à-dire eza nango ekila te nga mpe na kolia me na kokufa te. Voilà, merci beaucoup ndeko Jonathan wazaki bongo invité na mkoya lelo asike biso pondu ya malemba olia maramingi epa batekela bato bandundu epi baluba eza na bekola babengi yango donc yango abomo ndeko ya meki. Ok, voilà tokomi na suka. Voilà, très chers abonnés à Fantastique Info Télévision, toyisaka bino tobanda pe tosilisaka ezalaki bongo molobe na bino ndeko bafo de beste oyo toyambaki bongo moko ya lelo ndeko Jonathan bongo na poule malebo oyo expliquer biso sujet oyo toyuti kolobela bongo ya pondu ya bilemba donc pondu ya bilemba ya maramingi na batetela bato bandundu et puis baluba donc bomoni explication nango balobi pondu nyonso tu eza nango ya kolia oza na posa nini matiti wana oyo abangaka yango bobanga te eza vraiment pondu oyo baye moko aza témoin vivant oyo akoti yango ya monoko alia amona pe réaction moko te. Voilà tolobaka tobanda pe tosilisaka tokomi bongo na suka. Merci à toi mon coordonnateur Lucien Bokite, merci à tous les abonnés de Fantastique Info Télévision tomonani mbala ya nsima. Voilà, au revoir, ciao.